Voilà, bandeko balandi ya Congo Millennium awa mituna ebele ezali epa na bino boza komituna par rapport ya procès to pe bayike bazali koloba na banungu ezali ko gangama na Kinshasa likambo ya honorable ne mwana ntemi o babimisi oti siko nanu abimite kasi awa tozwami vraiment na deux avocats bango bazali ba avocat ya cabinet Matingu bango nde batu basimbi penza dossier ya voilà bazali ya cabinet Fula Matingu bango nde basimbi dossier oyo ya honorable ne mwana ntemi toza na maître Pascal Katenda et na droite nanga tozali na maître Ngwizani et voilà bango bazali ba avocat ya près de la cour ya Kinshasa Gombe kasina bango nde mo interview ya moke koluka koyeba penza tokomi wapi na dossier ya honorable ne mwana ntemi na kubanda na maître Pascal mbote na yo maître Pascal mbote maman journaliste mbote na yo pe maître Ngwizani mbote maman pour comprendre on a une affaire ya ba avocat bolimbisa biso po to kokota moi le poto to koti moi lingala pour comprendre biso maître Pascal nous regardons na ba différentes chaînes ya télévision et baike bazali ko publier déjà que honorable ne mwana ntemi azali libéré par rapport ya mayo toyokaki kasi eloko nini ezali kosala ti lelo honorable azala kaka na kati ya prison centrale ya Makala. Merci beaucoup maman pour la maloba et pour la honneur oyo uti ko pesa biso pour na ko fixer opinion à propos ya honorable ne mwana ntemi. En effet, et depuis semaine passée après que Baye Kangaye après son arrestation il a été acheminé à la prison de Makala, à Zanakati Makala. Mais depuis date, il y a le 8 mars, comme des arrestations naïères, procédure irrégulière, il a fallu que régulariser des tensions naïères. Et en gros, juge et la Cour suprême de justice, qui na Makala, ce que nous appelons en notre langage de juriste en chambre de conseil. La chambre de conseil, le haut magistrat avait émis son avis, le ministère public, qu'il va falloir que monsieur l'honorable ne mwana ntemi soit en résidence surveillée. Il y a que abimana kati ya boloko azala epai na ye po bakengela kaye kuna en attendant le collège a député national puisque procédure à niveau il y a Assemblée nationale et salamité pour la lever immunité puisque jusqu'à présent il garde son immunité parlementaire. Na date juge la Cour suprême de justice soit qui a fait en délibéré pour rendre une ordonnance. Effectivement, ils ont rendu cette ordonnance là. Et à le bayete et sengel que honorable ne mwana ntemi azala na kati ya boloko ya Makala te abima azala epai na ye comme ça bakotie la ye batu pulusi ou bien basola bakengela kaye. En principe le jeudi 9 mars nde mokolo esengelaki ete batika ye yango wana après que Cour suprême ait rendu cette ordonnance. Après ça, il y a un parquet général de la piste, il y a un il faut exécuter l'ordonnance. De Tokitaki Kuna, pour l'année là, de Mokoloya vendredi 10, ordonnance Oyo, na une lettre, Mukanda Oyo, procureur général, aurait adressé au ministre de l'Intérieur pour prendre discussion à ce que l'honorable de mwana ntemi ait des gens, des militaires ou des policiers qui doivent les garder, plutôt des policiers, puisque la police relève bel et bien du ministère de l'Intérieur, des policiers qui doivent les garder chez lui. Tozeli, mais Toza Koyoka, la chaîne périphérique, Baza Koloba, Baza déjà il est chez lui, il est libéré, Azana nous libéré jusqu'au moment où je vous parle. Honorable de mwana ntemi est encore à la prison de Makala. Pavillon 1, chambre 24. Nde isika azali. Nam batiki était. Nde tolingi toyeba. Pourquoi alors, depuis que cette ordonnance est rendue, elle n'est pas exécutée?
ordonnance au barandra ezali exécuté te pona nini nde mituna na biso na bino tozali komituna. Voilà un peu on a na esika étape oyo tokomi o makambo ya du temps ya honorable de Mwanda Nsemi ezali. Voilà, bah, internaute, il y a Congo Millennium, na ibisaki bino bo supporter parce que a tozali na ba maître avocat na loboko na ngai ya mwasi ezali maître Pascal kasi na loboko na ngai ya mobali ezali maître Ngwizani kasi na ye pe maître Tondi toyeba mwa moke maître Ngwizani kasi bazali ko reprocher honorable ne Mwana Nsemi likambo nini parce que biso nyonso tosi toyebi ke azali libéré à principe lokola et si etangamaki bongo te azala libéré senge na biso tomona ye libanda bongo libanda yango ekomi sumamba ba résidence surveillée. Pourquoi? Merci mingi mama mpona kopesa ngai maloba liboso tokokamwa to tozokamwa biso nyonso mpona nini décision ya cour oyo babengi ordonnance oyo ekendeki na parquet général ya république bazokoka kosalela yango te mais mpona likambo etali mutuna na yo oyo tuni mpona nini bazokoreproche epai ya honorable Mwanda Nsemi tokolika ete ezali biso na nani na biso na elobeli ya biso bavocat tolobaka ke dossier ti mokolo ya lelo dossier ezali vide donc na phase oyo tozali tokoki nanu koyeba te epe koya na nani boye na batelevizio koya koloba ke bazokoreproche ye boye na boye donc na moment oyo tozali toza koyebisa ke dossier ezali vide tokotala évolution ya dossier ndenge yango ekoevoluele nsima ya mikolo nde solo tokoyebisa elema ke bazokoreproche likambo songolo likambo boye. Biso nde bayo tozwami na bango awa na plateau na biso bazali ya cabinet Fula Matingu bango nde bato basimbi défense ya honorable Mwana Nsemi kasi bozomona ndenge bayike bozali koloba non honorable il est déjà libéré honorable bozoka oyo ezali version vrai yango nde bavocat na ye bayebisi biso que jusqu'à présent bazali ko comprendre maye bazali kolekana te kasi maître Pascal toliki ya te libération ya honorable Mwana Nsemi ezali pour quand parce que biso tozelaki yango vendredi tozwi yango te mikolo eza kopusa lelo tokomi lundi espérons que lelo ezali fin tokomona honorable libanda. Bon, tozali kolika ke bakonzi ya justice na baoyo basengeli koexécuter ordonnance yango mesure yango bazwi esengeli ke basala yango puisque na niveau na biso baavocat tozali koassiste client na biso kolandela dossier na ye po ete toute personne est quand il commet s'il est reproché d'une quelconque infraction il doit être jugé mais pour na bato mosusu oyo bazali kojuire na baprivilège mosusu esengelaki ete barespecte bamesure wana lokola mokano esi ezwani bango nde okoki kopusa na pembeni na bango notamment procureur général de la république notamment osoki toke pa directeur ya prison kotuna mais ordonnance ese ekomeli bino eloko nini ezali koempêche bino pour exécuter yango. Dans le niveau de l'avocat, nous n'avons pas de réponse à vous donner quant à ça. Et c'est que les bango wana bapesi mitendo bango nde bakosala. Ba lobela bino, ba lobela opinion ayeba ete lokola depuis les 9 les 30 ba rendre ordonnance wana ti lelo yo mokolo tozolo na minute tozoloba honorable Mwanda Nsemi azaka na kati ya boloko makala pour nani bazali ko tika ete ko na résidence sécurité ndenge bazwaki bango oyo wana nde baza capable baza habilité baza en mesure ya kopesa yo eya. Merci beaucoup maître Pascal bokoliki ate maître Ngwizani kasi tomonaki na procès ya honorable ezalaki vraiment en huis clos kasi maenini oyo elobamaki na kati ya procès mana ya solo esalemelaka ndenge wana parce que phase oyo tozali ezali phase inquisitoire donc oui esalemaka toujours na bobombami mama ezali likambo bayaka kobimisa yango na mpwasa boye te ezali likambo esalemaka na bobombami nyonso
donc procédure wana ezali solo basalemelaka ndenge wana. Procédure wana esalemelaka ndenge wana maître Pascal kasi bino pe ba avocat ya honorable bozali ko accepter que honorable abima aza na résidence surveillée. Bon, biso tozali ko estimer que notre client, c'est notre client puisqu'il nous paye pour ça. Nous sommes des avocats, nous sommes à la œuvre philanthropique, c'est-à-dire que aza ko futa cabinet ndenge mutu nyonso afuta cabinet. Biso tozo sala, comme on dit dans notre jargon, les avocats sont soumis ne sont pas soumis aux moyens des ressources, aux moyens seulement. Quand on met des moyens à notre niveau, nous travaillons. Dans le niveau, nous avons constaté que le dossier il y a client Nabiso est vraiment vide. Puisque jusqu'à présent, et l'eau pour reprocher penza, et ça pour y balader. Et ça pour y balader. Il y a une phase dans la chambre du conseil, et raison pour laquelle elle-même là, les juges de la haute cour, en tout cas, ils ont fait bien leur travail. Là, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Ils ont estimé, compte tenu de la qualité de Moutouana et Singel et Salawana. Mais sous bassement de Oyotoso Koyibate, vous comprenez, ce n'est pas à nous, avocats, de Boyotomemi, non. C'est pour ça que Tanguy, au Salielo, pour mon côté, et Singel était, Toya, to Senga était bâti Kayo. Okoki kozala na kati ya ndako na yo na mokolo ya kosamba bakobengisa yo instruire dossier na yo après instruction avocat na yo babandi kosambela la toyebi ete client na biso bafundi ye ou bien bakangi ye mpona likambo songolo par rapport ya infraction wana. Qu'est-ce que la loi a prévu? Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Est-ce que réellement notre client a commis ces infractions dont il est poursuivi? Nous allons alors nous mettre des moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir le défendre. C'est ce que nous allons faire. Mais dans l'entretemps, sa place n'est pas à Makala. Sa place n'est pas à Makala. Et comme c'est un-même qui décide, il y a d'autres choses dessous des cartes que nous ne maîtrisons pas. Pourquoi on doit les mettre dans la sécurité? Merci beaucoup, Maître Pascal. Merci à l'internaute ya Congo Millennium. Vous avez compris que Toyokaki basango banungu elekaki mwa ebele honorable basi batiki et honorable boy penza tokoyi sabino ndenge honorable ndenge excusez-moi ndenge maître Pascal auti kolobawa esengeli na biso tozwaka ba information na source ndenge pe maître Ngwizani alobi tozwaka ba information na source ezate ke koyoki kaka nungu rôle na biso pe ba journaliste ezali kolandela makambo penza na source pona ezala donc to éclaircir na baimboka mai oyo ezali ya vrai. Kasi maître Ngwizani tokomi na suka ya interview na biso soki esengeli na yo liloba moko oloba par rapport ya ba internaute bazolanda na Congo Millennium. Merci maman na biso likambo ya suka tokoki koloba na kopesa précision que biso ba avocat toza wana te pona to komantaka ba décision ya ba cour de tribunal kasi na oyo déjà décision oyo ba rendre mutu nyonso ayoki yango mutu nyonso amoni yango décision yango elobi nini décision yango ndeko na ngai autaki koloba décision elobi ke ordonnance wana elobi honorable Mwanda Nsembi esengeli abima na makala azonga na ndako na ye alobi epai misusu te ordonnance précise malamu abima azonga na ndako na ye bisika wapi bakotiela ye ba soldato ba policier oyo bakobanda kokengela ye yango wana liloba na biso ya suka tozo kosenga baye esengeli ba exécuter ordonnance wana ba exécuter yango na lombango penza parce que ezali droit ya mutu et que droit wana depuis mercredi to jeudi droit wana ti mokolo ya lelo droit wana ezali lisusu bafoué donc détention na ye ezaka vraiment pour continuer de manière irrégulière. Merci beaucoup maître Ngwizani kasi na mopanzi na ngape awa tozali na maître Pascal Katenda. Maître Pascal
un mot de la fin par rapport à l'interview na biso ya lotopé et sengela ki koloba likambo moko autoposé aux questions à outil. En fait, je ne peux répondre qu'aux questions que vous me posez. Pour les derniers mots, moi je dirais que je demanderai aux autorités de la justice de donner quand même l'ordre à leurs subalternes de pouvoir exécuter avec promptitude leurs décisions. Mais depuis le 9, le 8 qu'on a pris, on a rendu cette ordonnance, jusqu'à ce jour, l'ordonnance souffre d'exécution. Pourquoi? Pourquoi? Et puis je vous demanderai, vous en tant que journaliste, vous êtes là pour informer tout le monde, veuillez descendre aussi, solliciter une audience auprès du procureur général public, puisque c'est le parquet général de la République qui doit exécuter cette ordonnance pour savoir pourquoi l'ordonnance en question souffre d'exécution. Et aussi descendez aussi au niveau de la prison. Il y a le directeur de la prison est là, puisque cette ordonnance lui avait été transmise. Pourquoi il l'exécute? Pour Nani Nazali pour ça les côté. Ce qui est comme sous ses amis. Vous voyez, Bissabino, il peut vous informer un public. Voilà un peu l'essentiel que je peux dire comme un dernier mot. Merci beaucoup, Maître Pascal. Merci beaucoup à Maître Mbizani vraiment pour na tant européen si biso bozala qui na ba activité na bino ya bosala ebele c'est vrai to longol bino penza na réunion ya ba avocat pour na to mema bino esika et vraiment pour na to solola par rapport ya mai o ezali ko tungisa population parce que ba yike pe baza na mikili nyonso baza na besoin ba mona honorable Mwanantemi libanda ba meseni komona ka ye ndenge alekanaka na ba etando eke ba meseni komona eto mosusu pe ba voisin na ye baza pe na personne komona ye libanda po bango pe bazali ko réclamer que esengeli na honorable azwa liberté na ye kasi na bayo bobanda koloba que honorable Mwanantemi asi abimi boyo yango que nanu abimité. Merci beaucoup vraiment à Loris Chomba yende montopenza a pesi biso cadre kito ko habite to ya to solama solo ya honorable. Merci également à Jires Mwana, merci également à Sylvain Mutanda pour na ba image ya kitoko to yebi que bozali et belé bozali kolanda biso. Encore une fois merci à toi Francis Mondobe, pourquoi pas aussi à Patrick Mondobe. Je suis de cœur avec vous tous. Et à toi, celui qu'on appelle le Brésilien Apache Mawete, je suis de cœur avec vous. Boko Bakolanda Congo Millennium, Soki information vous en avez besoin, bo continuer ko benga biso, bo continuer ko pesa biso ba reproche na bino. Tatiana Osango vraiment chef femme azawana pour na bino nyonso. Soki nzambe azongite biso na bino toko mona na bino lisusu pour na suite ya lisolo na biso ya honorable ni Mwanantemi mikolo mizaliko ya boboto bondeko ekoba ko régner na mabota mabino. Au revoir.